Bote na balandi nyonso ya Congo Source Télévision ezabongo votre humble serviteur Yannick Leka. Nazana esengo monene ya koyamba mwana mboka Jekobea. Naye toko solola mambi matali Asbel Fachi Oye Azali président na actualité politique. Bonjour mon mboka Jekobea. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Oui, très bien. En forme, hein? Oui. Et Asbel, les autres tambola bien? Non, Asbel, les autres qui n'est bien. Mouvement, les autres tambola calme, sans problème. Vous avez au Canada, apparemment? Non, tous êtes sur terrain. Ok, mon avocat, Jekobea. Oui, vous allez président, il y a Asbel Fachi. Vision Fachi. La ligne qui n'a pas moqué, n'a pas l'école, basali kolanda biso. Depuis l'existence, il y a Vision Fachi Asbel. Vous savez déjà combien de temps? Non, à peine. Hein. Tout ça, la sortie officielle n'a biso juste le 1er mai. Cette année 2021. Ouais. Alors, tout ça, Nakati est organisé. N'est-ce qu'à moi, on surtout. Mais au moins, toujours qu'il y a une vitesse de croisière. Ok. But il y a vision na bino but il y a vision na biso ezali vision na biso te ezali vision ya mokonzi mboka de tobengi vision Fachi. Ça veut dire qu'on accompagner chef de l'État na makambo oyo nyonso tu azosala ou bien na makambo nyonso tu oyo akolinga kosala ou bien oyo pe esengeli asala. Et puis na grande ligne vision na biso ezali lutte contre la pauvreté. Ça veut dire combat na biso yango wana. Ça veut dire tozo bundisa bobola. Bobola il faut elongwa. Ekolongwa ndenge nini? Bobola ekolongwa moins na prise ya conscience ya moko na moko. Ça veut dire que bobola ezali na mutu. Moi soko vandi oyebi ke obia ngana suki. Ça veut dire soko lobi ke osuki, yo po osuki. Mais soko lobi ke osala quelque chose, je crois que okosala quelque chose. Voilà pourquoi biso toye poto la mosaba ndeko oyo bamoni ke bakoki lisusu te oyo pe bazali besoin ya soutien ou bien ya lisungi. Voilà pourquoi biso toye na vision wana o tolobi lutte contre la pauvreté. Alors petit à petit tozo lingana no totia misisa ceux qui totie misisa et puis bokomona ba action na biso sur terrain. Ba initiation zanini pona kolongola bandeko wana na kati ya souffrance. Non, pona kolongola bandeko na bobola, ça veut dire qu'il faut encadrer bango, former bango et puis kolakisa bango directive ou bien vision ni oyo to biso tozanango. Ça veut dire ezali na ba jeune fille net, ba jeune fille mère. Omoni ba jeune fille wana baza utile na société. Mais lokola ye aboti amoni ke classe à silicité à kati pona ya moni ke vie esuki et puis afani na ya bika bon c'est silina na boti bon lokola na boti silina. Or il y a encore de l'espoir. Ceux qui to récupérer mutune tuana bo encadrer bo former beaucoup informer na informatique, beaucoup informer na anglais, beaucoup informer na couture. Ça veut dire que ba domaine ezali ebele oyo biso tozali net ba ndeko na biso ya mibali ba kuluna non kuluna c'est possible ici là. Mais ekosila ndenge nini parce que ekosila kaka soki to se poser ba question oyo ezali réel. Pourquoi kuluna? Kuluna eza volonté na bango te bazala ba kuluna. Mais ezali volonté oyo et c'est baye kokuta yango na république. Ça veut dire que république a sali ba condition que ezala ko soutenir ba jeune oyo bazali ba kuluna te ou bien bazali ba jeune o bazali abandonné te. Parce qu'il y a des jeunes au bazali abandonnés ayebite nini oyo ko sala. Normalement gouvernement il fallait acha programme moko oyo ko soutenir ba toloko la wana. Alors sikoyo soki bazani loko ko sala te bako se retrouver toujours na balabala ezali na bana misusu babengana bango na ba famille ba parents bakufa ba komi charge pour la famille ba bengani ba ouais ça veut dire que sikoyo bana wana baza pe important ozomona mais toko tika bango kana balabala te il faut to récupérer bango toko récupérer bango ndenge nini il faut ba auto école déjà combien
des enfants de la... Non, c'est ce que j'ai dit, que nous sommes en train de s'organiser. Ça veut dire que tout le monde ça sortie officielle le 1er mai. Alors, tous les gens ça base, parce que tous les besoin non pas tous à la mouvement moko ya coin moko kaka non tous les besoin tous à la partout dans nous, na Kinshasa et puis na République démocratique du Congo. Il faut tout ça là avant to ganga, il faut tout ça là nos travail moko de fond et puis pour la consommation extérieure, c'est quoi que Jerusalem. Oui, ndenge nazala loba tozokende malembe et puis s'implanter presque partout na Kinshasa. Vous avez déjà 3 mois depuis sortie officielle pendant déjà vous avez déjà dans la province. Ouais, tous déjà dans la capitale, tous allés déjà dans la province P, tous allés déjà na Kinshasa tous à peu près na 10 communes déjà, c'est déjà bon, toujours qui est malembe. Et puis na province, tous en 20 provinces sur 26. Ça veut dire que tous en 4 kotiaba base ndamu pour bakamno supérieur. Vos générations s'attendent vraiment qu'il y ait une vision Fachi, en tout cas dans l'encadrement moi il y a solo dissipé. Ils ont pour na mon côté ou bien pour na bandeko, ils allaient pour na bisonnion surtout. Ça veut dire surtout tu m'as beaucoup de comprendre que pour nous il faut ici l'ensemble qui chez il faut basi là. Les enfants de la rue au balobi bana nzela bana balabala. Il faut basi là. Je crois que c'est possible. Parce que moi, dans la RDC, tous on a lié mon côté, il y a distraction. Ou bien placement, non, Kingakati, moi, je suis balabala au Kende. Vous comprenez? Ça veut dire que tous a besoin plus de babilo. Et puis, au moins, les lots, les jeunes, il y a les lots, et la jeune fille, et la jeune garçon, à Olinga, la moisi. Oh, Kolinga Kozala, la moisi, on est à charge. Pourquoi Moutounio Soto Lingaza la moitié? C'est parce que distraction est atteinte. Même sport, il faut encadrer les jeunes. Ils ont recouvert. Voilà pourquoi les jeunes sont belés. Ils se retrouvent bon. Aux la moitié, il faut bimanaye, il faut l'ougalat. Ce que c'est aux yeux là, on sait. Bon, alors voilà pourquoi, après avoir peut-être aux la moitié, moi ça c'est un bon, un bon côté au Kendewa. Akina balabala akati chene ta maman abotolisaki parce que azana moyen te. En tout cas nyonso boloba ce vraiment c'est matérialisé biko za kitoko mingi. Non et aller population bazolanda biso ba lemba déjà discours ya ba acteur politique ozomona ba koyebandeli ya koloba bien mais comme que a matérialiser ba projet na ye problème est comment na niveau wana. Non ce que les gens doivent encadrer la jeunesse, encadrer... Mais c'est les moyens. Quand tu as un bon discours, mais tu n'as pas de moyens. Il y a aussi... Mais tant on a moyens, c'est pourquoi qu'on a un ghetto et puis... Tant on a des moyens... Même États-Unis, ils toujours dans rêve. Tout va penser que les États-Unis font de la grande. Voilà pourquoi. Bunda et puis... La volonté de ça biso to senga la volonté ndenge ka to lo bana Fachi azo sala makambu na volonté. Je crois que quand même un moyen important de les alliés et ko joata sur 100% joata 40 non tozo bunda na ba moyen de bord na biso. Je crois que ngana lo bara toujours place ba to azali moyen ezali. Ce qui est important c'est l'organisation. Ce que l'organisation est efficace, je crois que bon et aux amateurs. Asbel Vision Fachi, ils ont financé par Yemoko, président de la République, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Non, Asbel Vision Moko toujours financé. Fachi n'a pas partenaire. Non, Fachi a un Biso Tozuka Makanisi, président de la République. Ok. Oui, moi, Namboka, Jekobé. Quand même, on a satisfait na bilan à 100 premiers jours et à Warrior. Ouais. Je crois que Moussa les autres qui bien.
problème na biso tozoyeba te eloko biso tolingi bacongolais balingi nini eyebani te. C'est ça le problème. Ça veut dire que moto ayebi eloko alingi te par rapport à 100 jours oyo neti ya gouvernement. Ça veut dire que les Congolais à défendre toloba balingi nyonso changer mbala moko. Or c'est pas ça. Pourquoi on a zolo babila wana ezali positif, c'est par rapport d'abord au comportement na conduite ya mutu na mutu. Ça veut dire biloko ba influence ezara shooter na mboka oyo. Alors ça veut dire que mutu to akomi ko banga lelo l'état oza la ministre moyo yi bambongo na caisse ya l'état ezate biso nyonso to komi ko koma na même pied d'égalité. Lelo carton Thomson et ya socio komi $15 pour les moko. Est-ce que bah, na marché ça déjà bon? Non, ils ont déjà signé, bah yokani déjà fait que le gouvernement bah yokani. Vous comprenez? Carton $15 déjà, soso moko est commis 3000 francs. Vous comprenez? Moi na ya mutazana kingasani na moi na ya. Jolo ba ekokoma pour dans le comité. Ekoko. Parce que ça on a commis Internet me rôle en absolu sur quoi habiter nga blanc qui 3000 francs na nga wala qui somba soso. Même sur coûte en coûte en Internet wana ozolo bawa kenda kitango tolobaki billet ko kitatalo ya avion achaki kaka tememele. Ezara na Airways. Non, lelo. Ezara na Airways. C'est araye wana boy na. Non, bako kende e ko ya na lobi na yo boy bako to sabango nyonso to. Ezali l'état. Boy ba que l'état na biso azalaki impuissant mais lelo akomi ko koma na puissance. Ils ont été beau tout moi, nous aussi nous avons tambola les mêmes jours. Ils ont dans sens. Ça veut dire il faut 4 à 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, moi na bandi ko chapelo. Ça veut dire que biso to continue à pouvoir, il fallait tout stabiliser na pour pouvoir na. Oui, ba mafia ezali ba mindele wana net ya ba CA bazo détourner ba mbongo ebele bazo corrompre ba tebele pour ba exister. Mais biloko wana photo landa eloko nini ezomatisa billet wana atokosani c'est comme ça. Eloko liboso il faut pas critiquer mais il faut applaudir la volonté politique qui... Oui on applaudit toujours c'est la vision là qui est qui te wana les souhaits parce que comment Congo yoka soki lelo Congo Airways qui ici photo banana bravo. C'est quoi le problème là, monsieur Gozala? Congo Airways, c'est fort possible qu'il t'a parce qu'on est allé. Mais il faut expliquer. Ce qui Congo Airways a ici, pareil, monsieur. Je crois que c'est à Osan, autrement faillite. On a obligé à l'Inde ou bien à Italie sous ce nom. Ça veut dire qu'il faut que banana on peut ça. Il qu'on a vu ce mot à l'État. Valère. Ils appellent Belette, donc il faut... Non, c'est comme ça. Tu as vu, tu as dans l'état impuissant, mais les autres, tu as coma dans l'état où ils sont puissants. Et ça, et le Congolais, nous sommes séparés. Nous avons vraiment que nous avons ça. Nous avons allié à Tondi. Yo talaba nous les qui pour olia soso et comment qui est le morobo spécial olia viande. Ils ont le spécial. Ils ont vision. Mais grâce à Fatih Beto, je crois que. Oui, toujours ils ont discuté, ils ont vraiment le comoro matin. Non, mais il y a un slogan. Gratuité et enseignement, ils ont un slogan. Mais Batebele va casser un slogan, mais comme en réalité. Oui, comme en réalité, en tout cas. Dans le lobby, il y a un coup de chapeau dans Fatih Beton. Binonet va passer il faut chaque fois voir une émission, on peut si coup de chapeau dans Fatih Beton parce qu'il y a une volonté politique. Pour nous conseiller, les alliés n'ont pas pour aux à la magicien, non, c'est une volonté politique. Donc là, tu as une volonté politique, je crois que beaucoup de monde a dit comme si au ban Israël peut avoir une époque, il y a Jésus, dans le moment où il y a une époque où il y a Fatih Beton. Vraiment mon amboka Jekobea mon amboka Jekobea oza courant la polémique entre Jean-Marc Aboud et député provincial sur gestion il y a des provinces de Kinshasa. Non, il y a polémique mais moto na mutaza na position na ye so déjà Jean-Marc Aboud mona ke azana ye na position na ye oye amoni. Mais net nga pe nga na soutenir nga Jean-Tini Ngobila. Soutenir Jean-Tini pour la gestion il y a vie province Kinshasa c'est très positif.
Oui, avant de combattre moto bien, de critiquer moto, il faut qu'il y ait des moyens mis à sa disposition. Ça veut dire que les moyens ni non. Vous comprenez? Au sein de moto, au-delà de qu'on a nani basa nini bapesa ye ba moyen oyo aza nango te tosenga ye bo tolingi Kinshasa mobimba ezala bopeto oui tolingi baterrasse nyonso tout mais est-ce que toyebi que ville province ya Kinshasa eza géré d'abord na deux personnes ezali géré par gouvernement ou ezali représenté par ndeko na biso Sama Lukonde et puis ezali géré na hôtel de ville ezali ba part ya responsabilité vous comprenez pour Kinshasa oyengenga ezosenga biso ba millions de millions ça veut dire que ebandi kobeba na tango ya Mobutu Chantini azali te c'est tant gentil non tango aye parce que non non aussi lisa non salité et Kinshasa ça non ça veut dire que problème na biso nga nazoloba lelo nga na bundaka lelo pona zala député objectif na nga ezali ya décentralisation ça veut dire que chaque commune il faut ezala na autonomie na vous comprenez chaque commune il faut se gérer vous comprenez ça veut dire que tous na 24 bana maluku ils ont dit ce que gérer biloko nyonso on gérer onde avec mais Bougoumès on va y aller na kututé na ba commune na bango ba même pas sur terre na lobby yo parents ce que vous avez en mbongo te bana ba kotoso na ndako bana ba kotoso te faut pas tout ça non mais ce que parents vous allez na mbongo te non ce que oui papa na mbongo te na lobby tala yango na ba foyer nyonso tout lorsque papa a des moyens papa n'a allé respecter et puis servir comme il se doit. Mais lorsque papa wana azane lo tamela rané lo toko peut-être na ko na occupé. Non, le bande comme besoin mais sans le roté aux papa discipline ça moyen c'est nul. Vous comprenez? Ba Bougoumès bazonyo comment? Vous avec quel budget ou ba pesi bango? Donc, gouverneur de la ville Azanani, non, ça veut dire que dans le gouvernement central, Mboke Tongama pour le gouvernement, Mboke Tongama pour le gouvernement central. Vous comprenez? Parce que même Bazou Bidjenio, surtout, il y a un gouvernorat à Zui, à qui a reversé le trésor public. Nous avons géré le trésor public. Par ya Kinshasa ezali na désert mais yebango ezobima combien ezosala musala nini non yango na lobi nga nalingaka kocritique mpona kocritique te topesa toévalue ville ya Kinshasa totala degré ezali salité topesa bamoyen wana et puis totala soki moto akosala nini te musala te parce que nga na loba lelo tolongoli Gentini lobi to crier kimbuta Gentini aye mais lobi na moyoka ki bato moso ba non Gentini ko to kimbuta leki Gentini vous comprenez lobi ba kolongola Gentini ba ko tia oyo roya wana lobi pe ba kolongola ah to vanda ki na biso moni na Gentini na biso komi vous comprenez c'est comme ça. Ça veut dire que les alliés passent. Mais les alliés importants, les alliés Moutazo Sal. Les lots Togomo Mona, les lots Babalabala, Bakomi Kombo, la Boutumo, Ibazo Kombo. Ça veut dire que c'est comme ça. Et là, on a surtout les bandaran et bandés. Construction est-ce que moyens sont déjà disponibles pour la construction là? Parce que depuis Kanga place on a tout qui n'est pas moyen. Oui, mais il y a toujours que au moins batu bachaka bakamba saute mouton. Quand on saute mouton, il y a ça comme 3 mois. Mais les lots saute mouton beti ba une année quelques mois. 2 ans tout loba. Ah, vous comprenez? Ça veut dire que au koloba to bukanda ko mais tout le but tonga immeuble peut-être à 6 niveaux. Vous comprenez? Fondation oyo eza awa eza peut-être pour nandako oyo. Vous avez combien
si niveau ekomi fondation mosusu ntango okomi na se wana okoti mai vous comprendre ça veut dire que ndenge totunaki biso tobuki bamagasin non mais eza mpo batonga tondimisami ke baza déjà prêt mpo na construction basalaka eta bongo te basalaka constat bongo te balongwe batali mabele bato misusu bespère oui bautilize banda bespère mosusu baye bazotanga président akotaka réunion na bango baexplikaka motu tu aexplikaka ndenge wana alors gentini azalaki na raison batiki yo kasi président ntango atiki gentini wana c'est parce que accompagne c'est parce que baéclaircir ye ndenge makambo ezali mosusu alobi gouverneur azokosa président de la république motu wana motu na moto aza na ndenge na ye ngai nasalaka politike ya bapolémique te ngai nazosala politique na objectif te na ça veut dire que toloba eloko ndenge esengeli ça veut dire lelo zandu wana eza sali te ozokomprendre bato bazosala babosoto awa bazoteka bandunda bathomson awa ozomisombela yo moko maladi alors mais soki balobi babongisa ate kozwa ye nane 2 ans mais l'essentiel olobi ke obongisa oui eza mabe te eza tozosoutenir yango tozosoutenir yango zando ezalaki mpe soko okoti atolatika chine mais fo bakisa susu liboko solo eleki tozosoutenir yango mais ntango olongoli bandeko wana balobisa 10 fois na bango place wana okoki kosala mwa rapidité moko boye te esalaki bandeko wana bazonga mbala moko na place okangi après ezali étude ça veut dire que bolingi batonga eloko moko mbangu mpo olobi ekwe bolobaki atongaki mpo aboma bato odi il faut bazwa ta na bango baespère bazali bamatériel bakosomba matériel toza nango te il faut eya batya na mai eya otoyebi combien de jours ekosala te tout ça faut totyango na calcul déjà prêt pour makambo wana non ça veut dire que ntango moto bazobuka ndako tokobuka na biso bakoloba mokolo ndako akolobake nazomodifie ndako nango mpe na ndenge natonga akozala azwi deja mbongo baye babandi kobuka ti ntango babandi kobuka sikoyo bakoya na plante batali sikoyo bametre bakalkile biloko nyonso c'est après kobuka nde biloko wana eya bato ebele bacteur politique ebele bazobanga mpona glissement ya 2023 conséquence ekozala nini soki élection na 2023 eza te parce que selon bacteur politique ebele jusque là eloko moko tezolakisa ke élection ekozala na 2023 eloko mpe elakisi ke glissement ekozala eza te nayebi te peut-être indice yo oza nango okopesa ngai mpo ngai na indice moko sérieuse te oyo elakisa ke élection ekozala te na 2023 admettons ke élection ya 2023 eza te fatie totikana nano tokomi na 2023 te koma okopose makambo nano tokomi na 2023 te élection eza lokwa zemi mwasa aa na zemi yebi ke na kobota na bangonga te fona banda de préparer la élection peut préparer kango oui mais tout le monde a bamingi va préparer pe asombi bilamba mwana mbali abimi mwana mwasi malgré chorégraphie vous comprenez osombi pe bilamba boki oboti morne oui mais quand même robota mais voilà pourquoi tokobeta lisolo ya 2023 na 2023 parce que toi en 2022 et 2021 toi en 2021 t'as la ba déclaration ya président ya Assemblée nationale alobi ke o alingo kina na maponami eza droit na ye o pa alingo kina maponami te eza droit na ye eloko wana elingo la same chose IDPS omi ko zongisa ba gifle o ba betaka na ka on a démocratie c'est ça la démocratie ne mabe ya démocratie ya mwana ça veut dire mabe ya démocratie eza ba force ote sala oyo lingi yo soko nimi yo soko lingo élection soko lingo tini ba animateur soko boyi kaka yo nde mabe ya démocratie so eza dictature biso nyonso to ba imposer biso nyonso élection mais le pôle atopona démocratie liberté wana nyonso toza na choix eza kaka ndenge ya expliquant peut-être pour bato bayebe mais définition ya démocratie eza yango wana après c'est juste explication
na exemple moko apesi ya IDPS ntango aboyaki basali caprice moto alanda ye bango mpe mpona kobondela yango alobi ke IDPS alingi mpa kozongisa bagifle yango alobaki IDPS aboyi mais sukasuka aza na pouvoir bino mpe bokoboya bosali caprice lobilobi ba après Jésus Christ bakobosela biso mpe pouvoir yana omabe mwana mboka Jacob bazo soupçonner bino bo kozala derrière ko financer six groupes il y a confession religieuse qui vont imposer candidat na bino moko Denis Kadima. IDPS aza na bandimi presque na église catholique soki bato tokokai kofinancer ezalaki église catholique. Église catholique bokende kobuka ndako ya mbongo bato ya IDPS babuki ndako ya mbongo ta est ce que IDPS ebuki ndako ya mbongo mabe eza nde yango wana mabe ezali ntango bino bozoloba wana obuki mais ntango soki toporte plainte awa na bina porte plainte na makambo ozoloba opesa ata preuve moko te ekomi so acharnement parce que bato babandaki ko banani toloba la personne non identifiée. Mais Moutaza déjà dit. Oui, oui, c'est quand même ça idée là. Lobby. C'est quand même ça idée là. Parce que non, dans lobby. Baza personne bien sûr, la personne non identifiée. Mais c'est quand même si ça va balanga. Aussi ça te composer la question on a parce que Baza déjà non identifié. Non la silicité. Donc Baza que ma personne identifiée là. Non la silicité. La silicité. Hein? Nous sommes au Congo, ils ont avancé. Les années, tout le monde a mon place, mon atanga na Facebook. Na Congo, mboka moko oyo balobaka telema kende kolala. Mutu alali ba otelemisa po agende kolala. Ah, nde biloko ozotuna ngai. Personne n'est identifié mais ozo attribué na IDP. Non, la tribu mutu te. Na linga silisa maloba nga. Mais au moins la silisa. Non, vous silisa te. Baza personne non identifié. Non, oui, jamais on va te to bazala les solos ya IDP c'est comme wa pe place. Les solos ya IDP c'est comme place wa. Silisa. Na munoko la bango bande ko loba makambo oyo secrétaire général ya IDP bande ko pona. Baza lo bani. On peut savoir que vous êtes au courant. Tenga nazali kutoa tena kini nazali na mbuzumai baza walo bani. Non, on a info aux acteurs politiques na ndimpe ngane. Yo kasi ke image yo ko salo Congo mobimba ba Holanda. Non, Congo mobimba ba Holanda ta. Ndamba bato ba ko chance ya kala batali ope baza na pouvoir. Voilà mboka Jacob ya tokomi na suka ya émission na biso ko koloba nini mpona ba internautes nyonso bazolanda biso na population congolaise surtout mingi na ASBEL vision Fachi. Alors na batutu ba Holanda biso to pesi merci d'abord na ndenge bo pesi attention na bino mpona Holanda biso message na biso mingi ezali to soutenir chef de l'état na vision na ye. Vision na ye par rapport à volonté politique o aza nango mpona ko transformer mboka na biso non pas ko transformer kaka bandako mais ni tout. Ça veut dire que eloko to ana ngo besoin ezana no mutu. Soki to zui conscience, je crois que Congo ego décoller et puis ekende liboso. Tala lelo batu nyonso tout asangani contre chef de l'état pour nini pour abomi cop cop ngo nini ya muyibi pour détourner mbongo ya l'état nde ba bengi cop. Alors biso batoyo toko sepela que chef de l'état abomi cop o tozo sepela to soutenir et to zala na sima na etala ba millions de dollars oyo bato wana bazao ko yiba tala ndenge bazayaki kosakana na mbongo ya mboka mais tala mikolo mike kaka kende na banque centrale otala ndenge mbongo etondi bambongo wana bazosala nanu baaction ebandi te ntango baaction ekobanda bino moko bokokamu eloko nga nazosepela nango ya mwana quelque soit bilan moto akolo te toza besoin to justifier bilan na biso na mentalité ya bakongolais eloko ya l'état eza ya l'état ya yo eza ya yo eloko ya l'état eza ya yo te nde bilan ya liboso wana nga o nga kuto nalobaka état de droit
Ça veut dire que ndako toko tonga ba immeuble ko koya nango. Toko soma toko chaba kulemboka te. Toko ki ko pesa biloko ya kolia. Ba biloko ekoki ko kita nango. Mais soki batu mentalité changer te. On a toujours les boules. Ah, toko zala loko la mulu. Mulu ata o indike ye o sali nyonso tu. Comprendre? Ta raison a toujours na potopoto. Mais ce qui to komi ko longwa na étape ya ko zala bongo ko koma bato ki to réfléchir que likambo ezali ya bien ou pas bien. Ko ya te ko kosela muninga na yo bien ndeko na yo ko beta diabo na sima na ye eza bien. Ozomona je crois que Congo et au Kenya ce que zo sala musala na bien ba commission ce que zo sala musala bien te ba iso te ndeko bongisa. So balobi na yo bongisa yo go momo muto ebiso netandi ennemi na yo net anniversaire na ozomona na Congo. C'est-à-dire Congo o yebisa muto te ke mama et papa et ozotambola mabe oyo kaka ebiso etali yo na nini ngam na bongisa ko ozo comprendre ndenge tozoloba lelo ba foule eza partout salité partout individu moko kosala musala wana te gentili ye moko akosilisa salité te biso nyonso yo ngai biso nyonso y compris na ye gentili ngobila nde soki tosangani tokolonga bosoto eza na Kinshasa parce que bosoto ezali mutu eza mentalité ozui omoni ke place wana eza balabala obimi na mai ya fufu obwaki na balabala caniveau oyo na ba salité na yo olopesa mutu apusu akende kobwaka yo ye obwaki yango na balabala place bat baleka lobi kuna voisin chi evi omi ko na ayebite toza na 26 24 communes yako bureau neza na Gombe akoya kobongisa côté ya zala peut-être bourgmestre pe mutu kaza na ngote carburant peut-être aza na ngote. Voilà pourquoi biso ngana kozala candidat député pona va décentraliser ville-province à Kinshasa. Il faut ville-province à Kinshasa écoute à la compétition. Il y a chaque commune. Vous voyez là, tu peux ces moyens. Ça veut dire que commune na commune, l'État peut payer ma casse. Ça veut dire que la commune, l'État tourne par école, la commune a tourné par boulangerie, et puis chaque commune est dans la culture. Culture est na bana bandal. Ezate na bana ya kinasani ou bien bana masina. Bana lemba culture na bango pe eyebani. Ekokani te na bana ya nini ya matonge ou bien kalamu. Je comprends. Ça veut dire que ekosala biso bien. Trozo ba moyen batongi ba école, batongi ba centre, batongi boy chaque ekokoti sambongo. Et puis chaque commune a la force là. Vous comprenez? Ndesikoyo Kinshasa gongenga. Kinshasa la belle. Ezala kamuke. Ndo moni bazaki concentré place moko. Vous comprenez? Même bazo envier, tous envier Kigali eza pop Kigali pe eza muke. Eza monene lokola Kinshasa ta. Congo Brazzaville eza muke eza munene lokola Kinshasa ta. Vous comprenez? Tokoki ko envier pamba te. Vous comprenez? Il faut to envier un objectif. Il faut to finir un objectif. Il faut to loba un objectif. Tout ça la politique un objectif. Mais ce qui tokomi ko sala kaka pona ko loba. Ya ko loba ka pour baye o ka gena lobaki. Mon ebele ba communicateur ebele ba lobara pour baye ba gena lobaki. Mais surtout ni elo ko moi loba ayebi ne même pas. Bon, en plus, au monde na Congo balingi bato ba osala base tout. Ça veut dire que mutu ko ya bani ko finga bani ko loba bani wana nde bato bazo sepela bazo mona ke yende. Oh, c'est pas ça. Les sons nini oyo bato bazo tirer.
Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut tout gérer autrement. Ce qui, bisogna surtout, na sima ya fachi, na volonté politique à Zanamo, bisogna surtout de changer mentalité na biso. Je crois que Congo est. Merci beaucoup, mon amboka Jacob Nandenge Ondimi ko yamba invitation na biso pe ko échanger na biso Congo sur télévision to pesi na Afrique. Merci beaucoup. Bandeko balandi ya Congo sur télévision to komi na suka ya émission na biso azalaki bongo mwana mboka Jeko Beya oyo azali président ya Asbel Vision Fachi na pesi merci mingi na grande équipe ya Congo Télévision, Roméo, Alain Wassa, mon frère, que Dieu te bénisse, Jacques Tzadis, Corneille Mbedi, DG Juras na États-Unis, mon ami Gloire Kabangu na Djobourg, très cher internaute, na seng na binobo s'abonner massivement à la chaîne Abisso Congo sur télévision pour ne rater prochain numéro na Abisso. Quant à moi, je vous dis ciao.